na souki émission et ça bien. Polo kitoko eh bien ka. En plus ba sali en kilo. Si véritable polo. Sinon un kilo makasi. Vraiment. Au moins, tant que l'euro déjà battu polo 30 chapeau 10 donc il faut zéro moins qualité. L'occasion nini batissé ba polo non et puis na ba short ya madame Belleville. Au moins madame Belleville a sa valeur. A sa vraiment valeur so vandi bodon. De photo ça ka ba publicité na ba ndenge nyonso. Otalisa bato comment moi na moi so a sa valeur. Les deux sœurs rivales, tu bêtis le son, et qui est déjà bien. Mais total, frère Nabiso Chérika, n'habitez commentaire ni au côté par rapport à la vidéo à Salah Lobby, famille Bota. En tout cas, félicitations Nabino. En plus, Ida Madame Belleville qui bien to consommer film, bo liker, bo partager. En tout cas, souka nango et les qui bandeli au qui goût nango na souka. Parlo ko lobani le Chérika sali vidéo pour na famille Bota. Ah, makambo na c'est qui va te béba comme na commentaire en tout cas. OK. Chérika c'est notre frère hein. Tant on reconnaître ma valeur ya ndeko na ye, tant on reconnaître ma valeur ya Poutine parce que Chérika abanda pe na bela. OK. Ozo mona lelo esala ndenge esala kenda pa ndeko na biso wana mususu donc ayebi valeur à Poutine. Ayebi valeur ya Belleville donc Belleville ko rater une écriture té. En tout cas merci Chérika parce que il y a d'autres personnes au bazo ignorer Mosala Belleville. Mais toi tu es là aux reconnaître valeur ya Belleville en tout cas Chérika nzambalo la pambola yo. OK. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Pour tout le monde a yama yo. Yama zo ya mwana mwasa nanga na linga kete. Ah, à l'occasion de quoi? Ozomona mwana mwasi wana ngana linga kaete obimisi na misisa. To mona zoom zo ko finga Belleville tongo po kwa midi. OK. Mais il faut par exemple suivre net ba Chérika aza mwana mobala azo comprendre que ozomona azo comprendre que te ndeko nanga mwasi aza ko se pulmoner pour peut-être na biso koué ya te. OK. Ozomona siko ndenge Chérika pesi Belleville la félicitation elongoli Chérika ki Chérika c'est ça le aza ka Chérika mais azo reconnaître valeur en ndeko na ye. Ah Chérika wana dit tableau na belare Aoya. Aoya. Ah, aya te pour anda kuna iti. Vraiment. Aoya. Aoya vraiment to ya ma Chérika ma boko fond. Pour mutu pe to zela ka za Chérika. OK. Pour déjà Gatibi déjà to za nae. Linda da to wana. Le tire ka Chérika. Bibo envier Linda. Ya eza problème te to ndimi ma to envier Linda. Ma vie ya ke loka kitoko ti. OK. Yo so mona ki mbwala la bazwaye. Bon, Jonker. Bango bazo ki mbwala ki mpwaka. Film e côté beti te mabiso Linda e pas a beti na film. O melinda mta félicité. OK. Est-ce que yo t'a ki film ya papa na jouer kuna? Est-ce que yebi kutu que papa na jouer kuna parce que film pesi makambu te. OK. Ba retomber nango ezate mabiso Linda ya tourner na bela. Ba retomber monani. C'est ça. Linda na Davina ba gangisi mokili. Ah, Lindo, les deux sœurs rivales. Yango mo Linda vandi à reconnaître la valeur ya madame Belleville. Pendant tout ce temps, j'étais où? En tout cas, voici la meilleure coach, Belinda Kandi, Poutine de l'écriture. Ah non. Oh, le bon, t'es pas suisse à côté où t'es monté. Non, sans polémique. Avant Zalawana, a outa pena ba place à Batumi Sous. Batana ba sosa mutema te. Avant dans SB, à l'époque, il n'a pas tourna. Tout le monde est à Bakouk. Les lois habitent tout le monde est famille. Mais oui! Elle a compris que tout le monde est famille Libota. Voire même à ta maman la biso aussi là. Elle est famille Libota. Oh, Abanda wapi? SB. Abanda wapi? Et pas Papa Lombe? C'est Lombe. Et pas Papa Lombe bien sûr. Abandi wapi? Première fanatique à Belleville Liboso c'est nani? Première fanatique à Belleville Liboso. C'est maman la biso aussi la bisalou. OK. Ozomona première fan à Belleville, première bateau babani na Bela. Et ça bango. Tant ozo ya mona mke na lotete na ye. Pourquoi pas Linda pas komisa sous Belleville? Lotete era là. Mais mboko te mona mke na lotete ne na lo meya na ye. OK. Ozomona misusu ba ya mashama menu. Makila minu na ngai. Ya nakobwaka ndamu nakomela mais yo nakobwaka te nakomela nyonso. Ah tala lelo yo omeli kutu nanu to mobimi ngati. OK.
Merci beaucoup, Bianca Zanga. Wana oko analyser quelque part les kambu moko lobaye wana nga vraiment natala kete natala kete po na mona eloka malonga ko bima na monoko na été OK beaucoup plus nga na loba valeur ya mama via soko yebi yango tozaka mote ya mabe OK ozomona via aza parmi ba icône mboka ya tolongola sentiment via aza valeur OK nga na koya na kiti na clasher sur ma via c'est ça. Et ça dépend de l'éducation à bateau. Au moment où le bateau a accès, il y a manqué Madame Belleville. Madame Belleville a tali si biso le loba réalité mo boya mo moni mi daye mo ko avant de reconnaître la valeur à Belleville. Pendeni bien kana couper au nom qui sangwa malika ko ya wana. To ya pande wana biso malika. Nga loko na loba na ndeko nga Elvis Yanfo. Moi si ba finga kete. OK. Tikata biso moko basi po tobimisaka makila tobotaka bana tofinga naka après tokobongisa mobali afingaka mwasi te est-ce que en soi boy Elvis aza moto akofinga Madame Belleville c'est ça le problème na ofinga ete na otaliseka na logique des choses est-ce que Elvis so tolongoli makambo internet en soi boy est-ce que ça a deux paroles dans le balboso Madame Belleville? C'est ça le problème. Mais le lor a un courage, a un monopole, il y a un Madame Belleville. Pour nini, ba polémique entre nous, ça mutumo ba clasher sur mutu. Il y a un ozu mutuana, ole bolo bana mutuana, mais bino bolo bana mutuana te makamwana tout. Et c'est Madame Belleville. Letinga bona koya na clasher sur ma vie. Ozomona ba retomber na eyelanga te ekiti na Madame Belleville. C'est ça, on a gagné na loba. Yango monika mona loba. Ndeko nanga mobali na pesi yo conseil. Vie on te jamais. OK. So na okatisi balete ko loba mabe ngando te. C'est ça. Elvis oza mona mobali Belleville za mona mwasi. Keba. OK. Keba obika to sala no émission moko boye émission ne bakoti sango te pourquoi to kenda nango yi azo finga Madame Belleville nga na oloba na Madame Sila OK ozomona émission yo finga yo zo nga na expliquer bato comment Madame Belleville OK ozomona a comprendre que na émission na bato bakoti ngo mutu tu azala na biseka moi mobala azala boite mututu il faut retard ba identité ba mbal misusu landé donc bon na deux fois pour vrai garçon on a loba na yote on a so likamba solo to tande tumdora Chérika est-ce que Chérika ko vanda na kichi aya na ba propos oya ye nango oya nango te mais moura oya nango on comprend place baza plateau moko ya kombo ya Madame via kati na ye wana bene komi il faut aya katakasi akata monta ya biso monta kombo wana siko bito to tino pa moto apesa belle vie c'est major OK ozomona na lande mission ya Tony le défendeur na ya prince pona kombo ya belle vie wana Tony le défendeur abi muta pesa komba belle vie wana c'est Major Dusadidi akufi pete papa Major aza siko yo soko za na poso moni ndete to fandi bona moment oyo o comprendre que na ben nga te na o se l'effort na copie éducation o ma belle vazo linga pesa nga e mono linga na kota mais so na va na raisonner na zonga kaka ozo mutoko ona te ya zape après donc il y a un scandale a talibino trop eloko asikeza te en finga Belleville no Belleville finga mete mukili mobimbe ke Belleville lesbienne OK mukili mobimbe ke Belleville makolo poussière OK mukili mobimbe ke Belleville salité mukili mobimbe ke Belleville bolata te mukili mobimbe ke Belleville la makwanga mukili mobimbe ke Belleville teka mai mokili mobimbe ke Belleville basakani na kimpese ya sikeza te mafinga to seke babimisa déjà ya sika o babo mura kota za na tirika porta nyonso ya sika ezate tozila ya muto répondre za to moni letingelo mona lobi boy nazo reconnaître valeur ya mama via osomona na koki jamais ko clasher te sur mama via parce que aza icône mais soki ye miel a Monique a mieux placé à ridiculiser Madame Belleville pour na mutu moko à sa émission
alobi ye mosusu ke mabe mo to asala erreur mo mpo na mama via yo profite okota wana mpo yo ofinga belle vie donc ce que ezalaka souwe na yo omonaka sikoyo ndenge nini okokota te mais tellement ozwi accès omoni ke ok ça va moment ngo yango oyo ntango tellement balobi boye nga siko fona okotela boye tozela ye na ye po moto afinga aza te moto arépondre aza te aloba makambo nio to ezolekaleka eza na bato mosusu bafingifingi récemment awa torépondre bango te eleki ka lokwa mai te ye mpe soki aye ya sika eza te donc soki aza kosattendre ke soki aye toyele droit de réponse aloba neka esi nango apesi matière esi na bevide asa ndima bainsulte nyonso ya sika eza te. Merci beaucoup Bianca Zanga nayebi te bokoki kokata hémorragie comment ba communicateur tout ya madame Belfi parce que tout ezoleka na internet na yebiso lo boye ezongira toujours madame Belfi na yebiso lo moko boye na vandi na rezelo mo boye Mida alobi d'abord Mida félicitations hein. Okay. En tout cas et le Mida alobi c'est très capital malgré toi wanga nyango lisusu ye moko mais là to kata ki déjà Mida alobi nazoloba na ba communicateur nyonso ya mama Sila o bafingaka belle vie mwana mwasa bato aza innocent afinga mutu te oyo bakokanga ye to na ta osala cagnotte te pona ye OK ozomona ti lelo ndeko na biso Malika asala ba jour asali kuna ozomona dossier ngo Bianca ekomi compliqué na toyebi ke na parquet Gombe babomba mutu te ministre alobaki yango abaki makambo prison eza te makambo na bino bosilana nango kaka na parquet. Oui. Ozomona omona eloko moko boye ya neti $350 balobi mpona Malika wana $350 c'est beaucoup wana bana toya mpe na bamoma feti ekoko ede bana na elamba mais eke futama na parquet Gombe ya boni nga na te ya mate bafuti yango déjà ipara aza ya libanda. Okay. On dit le monde n'a pas place abimi na monité yango na ngalo bande nini na batu na généraliser biso nyonso ozomona ngai madame Belvi apesa nga suspension abenga nga maye moko omona à partir de lelo kotanga kombo na ngai te soko otanga kombo na nga sala nga promotion film bondela pona nga mais pona ko finga mutu na kombo na nga ko meka te siko na vandi atali singa Bianca kotala komi mona yoto wana makasi mona mubangia mama na zana sima OK Julia siko lelo soki ngai na sala lelo moko bo eke bakangi nga madame Belvi ayete famille bote et soutenir ngati ya faute eza nani pour moi na mwasa bato aza clair alobi ngai na puye bino na bengi bino boyepe mpo abenga mutu te biso ndeto bato toya abina bengi bino te mais bino moko boye ko soutenir ngai boye ki jale le pa na nga mais na komba bato te na monoko soki bokoloba bosala nga beaucoup plus promotion ya film na nga parce que naza na biloko ebele obino bokolobela nga ya valeur ebele passé présent mais oui abina za makambo ebele obino lelo bokobetela nga cete et non na ba insulte ozomona récemment on a fait na tene ofinga mama Sila po ani na ofinga po na nini na yebi comment na yebi vie na été c'est ça ata kuso na yebaki vie na oto lobaki c'est eleki déjà tokota année asika 2025 ata non non la biso ezave Julia na bano likamba soloko na ta calculer te aussi longtemps la lingi na zaka na famille bota aussi longtemps zo reconnaître ka valeur à belle vie na komba mutu na munoko te. OK bon bien ozomona parce que na reconnaître loko mobo mi ngaka mutazoni singa mide osoki mide wanga ni maloba ne video eza Mida lobi bien abi bato nyonso bafingaka belle vie sans cause soki bakangi bino naza na temps ovanda na kitela sa cagnotte. OK ete yomba moko ya bongo siko madame Belvi abetaka nini babenga ngoni c'était à chaque fois la famille bota Sila wana aza ndeko na nga Sila aza ndeko na nga Sila aza ndeko na nga. est-ce que c'est vrai lo babo parce que babi yende mutatinda rabino na yebiso Julia api abino bambonga zana lobana zana yebisao depuis la vandi yebisa ngai na clasher sur nani te to beta vraiment lisolo normal parce que
Monsieur Ali Solo, hein? Non, yebisa yo. Ah, ozomona, mais na kala boy to sola beauté ya na tout abordé parce que la matière est ça. OK. Ozomona, mais na oyate par rapport on a fait Nathalie ngabité. Soki côté kuna ba encourager parce que tout le monde a kuna ya mopena ba dédicace les kaka. Mais pas madame Belvite. Et pas madame Belvite au mekate. On a tali pe mission ya tonton Yam Siame, tonton na biso na pe simboté. Na tali mission na ye na ba commentaire, ba te belé ya famille Libota. Ota ke no ba finga te boya ka tonton, au sali plateau bien. Ça l'émission normale, tika ba komba bato ko finga te et tout ba pesa ka conseil. Ba pesa juste conseil. Non, omoni soki bato balobaka ke émission ya Johnny Chakalana esami na ndenga mabe ezaka kimte ya mabe. Moi j'étais là oui. OK. Ozaki sur place. Ezaki wana émission vraiment ezaki nango normal. Ezaki normal. Atunaki ba komba bandeko na ye. Aona tse photo o nani atangi oza mams, o nani a Bellevue, o nani Milo. Ataki ba o nani Yani Mosi. Akaya kutu soki balobi kutu na polémique peut-être na Yani Mosi. Pour alobaki ne habite côté na série ya rubrique na biso ozomona soki bazongi vraiment na émission na be ba comprendre na soso pas na rubrique soso pas zakana oh bon mona ki tenga mona soso te donc atie photo ma madame Sila après yango atie sous photo soso achaki soso te solo ya Johnny abi oh mais wana madame Sila après yango oh mais oh soso ti on est Johnny créer le Johnny ba problème quelque part tel be bon te na wana na monete wana em na lalaki ah bien em na lalaki OK osomona ngai lo na loba ndeti ndeko na ngai ya mwasi ya gola ndeko na nga mobali Zuma. OK. Ndeko na nga ya mwasi Tendresse. Ndeko na nga Elvis Yamfu. Ndeko na nga Barezi. Totala ka place ni to linga to cha lokolo. Total eloko ni to yo linga to lo bango na TV. OK. Ozomona obike bango babanga te bakota ka trop na ba vie privée ya batu. Ozomona bayaka trop na ba vie privée ya batu do bayaka bango kota na ba vie privée ozoyo finga tala net Elvis ozoyo ko finga madame Bellevue na rage nyonso ozoyo ko finga mwana mwasi ozoyo kota na ba propos moko boy mais lelo ko ke pola na parquet ozomona ata soki famille que ya mais même sous papa non na maman no ba ko vana ba regretter est-ce que musala maman na bisa mobala ke no sala yango atangeli yango yo ya to luka succès te succès au moins to luka succès to komi yeba te to banani c'est que pardon na couper non c'est que kokangisa ya Malika était yo nde bakangisa ki était quelque part non ngai côté yanga ou pas pour ça bakainga pe na famille nanga ozomona nana nga pe lelo na ya ata ko tseka na tseke ya nango nana nga pe lelo na nga pe na ko teka e pesi nga pe ata ndesa na futi pe na parquet po na zanga ngote na nango siko na oluka na risque te susu mbongo wana madame be fa ko pesa na miata miliki susu mbongo wana ko sala nga na sate lelo na nga boy na ke futa ngo na parquet ya mutu na ngo yoka te eloko lekitika na visa te ya na oyebiso eloko lekitika Bellevue kuta na mbongo boya ba problème e bongo nga na eloko te na débrouiller simple débrouillard ce qu'on a yoka te Julia tane ba mima manike likolo na lo banolo l'état muninga no te ala mika na pongi boy na yebiso tala manya ye wana la mukina sengla bless suki tentire pourquoi ba ko kanga batuka na tongo kasi batala nde olamuka na tongo ofinga ba mystique nini ya boluka ba peignoir OK oyenge mais malika la na peignoir siko malika bakange na sengla bleu mania ozomona so ya boso est-ce que tala ya gola ne bakanga ina bouteille ya bonfort na maboko mais c'est comme si prison pété non était était mais il y a l'état va ça ne ma sécurité ni au-dessus de la loi l'état za l'état OK ozomona keba ya muta batema lekyo na mayele nde yo ozomona kelelo na fingi Julia keba Julia mso na ba maître avocat ne boy ba ko 4 émissions ba bomi batinde pe maître avocat ba contrôler nombre ba ndiko ko sela ngo ba analyse ba bité muta côté prison ate ya mité c'est que trop fa kende ndolo ngasuka fa ba kende ndolo fa kende no kin mazia ba ni ati o ma filma munoko solo non tala au moins ba tukola bazuma ozuma na otala ye zuma na posela pourquoi te omoni muto azoluka succès
kozuma na posa omone bakanga yagola mipesa komo Mandela nayebi te sikoyo zuma olinga bakanga ye mpo amipesa kombo nini po deja yagola mwana mwasi me amitie Mandela ozomona nayebi te sikoyo soki ezuma koya na Nelson eloko sikoyo zuma oluka yango wana po kotala zuma swa boye aoya na babiloko moko boye ye mo mpe na suka nanga mpa oloba mpe ana posa bokangisanga ana posa bakangise mpo azwa succès zuma bakango te bakonia to mafimbu na kini mazia na libandi nde eza kanser bania to mafimbu bien olapa bakomba bato wana oloba na likambo solo omoni tala omoni ya moso ovanda otali mambo ovanda otali lobi te Bellevue molinga changer na so mpe na changer mpe mpona Bellevue yaya mpona ndenge boso na bina ya vraiment ya ozomona siko naovanda naotalaka bato bolinga boye na komba Madame Bellevue bolinga bofinga Madame Bellevue moto afinga bino te asala bino mabe te beaucoup plus na bavie privée na bino elle a contribué dans votre vie asali makambo peut-être ya minene zuma bando okenda prédoté est-ce que ozokenda na famille moso mpo senga facture ya libala yaya aobongama te bana nini yango nalobi no banda nini yango nayebi so koprépare ngo 4 ans yaya mponga nayebi ezaka likama baintime na exo ezaka baintime mwa 2 semaines so ezo ebele 3 mois so ezo mwa ebele so ezo mwa ebele 6 mois soki yo banda oprépare libala yango 4 ans oprépara kaka papa talelo nya nzambe mama bambula makasi yango ezobeta moko ovandi maboza likwa immeuble ovandi otalobi te mama azuma mawa kebo koya olala mungusu na ndako pamba siko mwana mobali akola na mungusu ko me mwana mobali siko azwa na TV mpona kofingaka bato Bonjour, bonsoir, ça dépend. Herbota la biso, na Jema Ibele, télévision, na moi na souka ya famille Bota aussi, bo liker, bo partager, bo commenter, bo s'abonner en pagaille en désordre. Donc tout c'est soutenaka, tout la bino ba news na temps réel, les retours na biso, eza ba vie na bino, eza ba j'aime, eza ba pour partager et ça vraiment façon de soutenir biso. Merci na famille Bota boza partout à travers le monde bolanda biso. Merci na abonné officiel ya J télévision. Merci à toi de la caméra Exode. Le tozana mwana suka ya famille Bota bien kazanga et le ngone to la tout sauf rien à théâtre quand de tokenda na ngona ba ta famille Bota boza scotché branché bolanda biso du début jusqu'à la fin. Je dis bonjour et bienvenue bien kazanga. Oui, bonjour Julia, bonjour na ba mélomane surtout ba biso vraiment batutu o basepelaka na famille Bota autour alingaka vraiment moko poutine de l'écriture quoi. Notre autorité morale maman Morote maman Koma YouTube studio na bango maman Morote Arai Goshi poutine de l'écriture VIP international la reine mère maman Mokonzi babi wapi écriture là les pana et vraiment Belinda Kandi en tout cas non il saka na ba mélomane tout bato baso o balingaka biso pe to lingaka bino bo consommer film na biso le deux sœurs rivales yango wana 9e épisode dans ce côté lobby le 10e épisode bientôt zo kota donc to consommer vraiment film et ça nga bien. Merci beaucoup Zanga to consommer vraiment film na biso le deux sœurs rivales le 10e épisode bien kazanga maman minoto mo déjà kufi na ebité suka ne bandeli elenge yo ka côté ni ya ngaba babo minga ka pio na nani na nani bazate na gesho OK elo musuna sa davina
bobotama mapasa lipasa na bunga na moment tomba yi ba yebiso ke ndeko na ye osani atoyaki na poto oyambe ne sengo makasi parce que ndeko mwasi ngane naza boye to mama nanga aboti biso basi so na longo ba grande sœur na biso ona mona te akufeli mabana basi ebele ina ba oyo nga na moni ba oyo nga na moni pe o batiki biso namonaki ya Nancy namoni ya Blanche ko to kabone ka mingi na ba 2015 et puis nazana wala ndinga na sima yi paza na France mais bana grande sœur na biso ya Nancy moko na France moko za Luanda moko za États-Unis bakoma loka bakoma bakamara nanga nazoka bango bana te na comme ça bango loka remplacer bango bandeko bakoma loka bandeko nanga basi par rapport que nazana bandeko basi te saka grande sœur nanga kufa na lelenga moko famille za siko nazanga ki msu ndeko nanga mo propre apa bandeko nanga mibali nazanga ndeko nanga mo propre msu to lela naye nazaki na ite ya kosala kaka na olela na leli grande sœur nanga moko choc nga moko siko davina yo moni ndeko no mwasi lipasa na yo pe ponga pe na lipasa epoza lipasa nga lipasa kufa tongo kufa ma tongo tango tango benga bota ya kenga na tikani omona donc mais vraiment ndenga za bongo siko ba affection wana ya libumu moko bino mbayebo bokabulelo moko na kati ya libuma mama siko bobimi bayibi muninga na omi yebi ke na zape jumelle lipasa no pa ye maman no pa no yisa chaque fois koza kana ndeko no bona omoni siko ndeko nango en live Julia sentiment ni nozana ngo en tout cas bato bo consommer film na biso donc bientôt film sika pezo kota parce que biso na bela biloko ezanga mais bien que pourquoi bozana reporter te belle va mistake omona vie so zana ata na famille namona belle lokola Nadine Kialuta mona grande sœur nanga mibale na bénédiction nazo biso femme forte la fille à question Julia so koti na TikTok no beti na Nadine Kialuta omona na live yo na oteka ba perruque ne omona yo donc asa toujours kaka boye kaka nde mona madame Belle parce que alingi a dépendre na mutu te malgré tout aza femme mariée mais alingi yepe babi femme il faut qu'on soutenir mobile net na ba conjoncture à lelo mobile face à moi il faut qu'on sala c'est ça to ko ke no ko na ba niveau ba kina si yango mona madame Belle vraiment azo bosser dire alors l'examen c'est que moi ce qu'on a zololoté il faut se battre il faut vraiment ça c'est obligatoire il faut moi si oyeba kuluka et puis so moi so eboluka te omona oteke so to bimi kaka awa to bimi après so bimi tout dans nga so bimi boy obimi mopono ozomona ce qu'on atalaka ba nzoto na mona ka Julia Dieu merci na mona bataille na ngai te na mona ka bataille na bino ezona kosi ona mona ka ba vimbo vilo kwa bino ce qu'on a fait na otala nzoto yo evandi na mopono ebongi na ya ozomona mais oteka mutu mombo aoteka nzoto ya msupo na 5000 francs ovandi mobo otali papa mwaleka kaza kizengi tango olakisanga ke tala kutu fille wana nakendaka na ye mitali yo moko ya pa match na miyoki somo na miyoki nkele natali nga bi ya pa match donc moi c'est vraiment aza être moko soko miyebi oza te yango moi ba osakana yango mone na pesa ndeko na ngai ya gola conseil moi ça bongi na kwiti te parce que oleka banzela bato moko boyo momo ovanda hotel na se akwiti moto aleki na koleka c'est ça omona moi ça bongi na gene te moi ça bongi na kwiti te yebe lo na kokomela. Ok. Voilà. Merci beaucoup Zanga. Moi ça bongi na kwitité, abongi na GNT donc ils ont vraiment conseil. Polo yango est disponible. Ok. Polo chapeau yango donc so za déjà chapeau za déjà polo to solo na soute émission et ça bien. Polo kitoko bien ka. En plus ba sali en kilo. Si véritable polo. Sinon un kilo makasi. Vraiment. Au monde tant que l'euro déjà battu polo 30 chapeau 10 donc il faut zéro moins qualité. L'occasion nini battu ba polo non et puis na ba short ya madame Belle. Au moins madame Belle va sa valeur. A vraiment valeur so vandi bodo de photo ça ka ba publicité na ina ba ndenge nyonso. Otalisa bato comment moi na moi so a sa valeur. Ozomona donc biso na famille bota beaucoup plus ya ka madame Belle.
beaucoup plus Madame Belleville. Beaucoup plus Madame Les Belleville. deux sœurs rivales, tu bêtis le son, et qui est déjà bien. Mais total, frère Nabiso Chérika. N'habitez commentaire ni au côté par rapport à la vidéo à Sala Lobby Famille Libota. En tout cas, félicitations Nabino. En plus, Ida Madame Belleville qui bien to consommer film, bo like, bo partager. En tout cas, souka nango et les qui bandelia yo qui goût nango na souka. Parlo ko lobani le lo Chérika sali vidéo pour na Famille Libota. Ah, makambo na seki ba te ba komela ngango na commentaire en tout cas. OK. Chérika c'est notre frère hein. Tant azo reconnaître ba valeur ya ndeko na ye, tant azo reconnaître ba valeur ya Poutine parce que Chérika abanda pe na Bela. OK. Ozo mona lelo esala ndenge esala kenda pa ndeko na biso wana mususu donc ayebi valeur à Poutine. Ayebi valeur ya Belleville donc Belleville ko rater une écriture té. En tout cas merci Chérika parce que il y a d'autres personnes au bazo ignorer Mosala Belleville. Mais toi tu es là, ozo reconnaître valeur ya Belleville. En tout cas, Chérika nzambalo la pambola yo. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Pour tout le monde ba yama yo. Yama zo ya mwana mwasa nanga na linga kete. Ah, à l'occasion de quoi? Ozo mona mwana mwasi wana nga na linga kaete obimisi na misisa. To mona zoom azo ko finga Belleville tongo pokwa midi. OK. Mais il faut par exemple suivre net ba Chérika aza mwana mobala azo comprendre que ozo mona azo comprendre que te ndeko nanga mwasi aza ko se pulmoner pour peut-être na biso koué ya te. OK. Ozo mona siko ndenge Chérika pesi Belleville la félicitation elongoli Chérika ki Chérika. C'est ça le problème. Aza ka Chérika. Mais azo reconnaître valeur en ndeko na ye. Ah Chérika wana dit tableau na Bela Aoya. Aoya. Aya te pwanda kuna iti. Vraiment. Aoya. Aoya vraiment to ya ma Chérika ma boko fo. Po mutu pe to zela ka eza Chérika. OK. Po déjà Gatibi déjà to zanayi. Linda da to wana. Do tira ka Chérika. Babi bo envier Linda. Ya eza problème te to ndimi ma to envier Linda. Ma vie ke loka kitoko ti. OK. Yoso mona ki mbwala la bazwaye. Bon, Jonker. Bango bazo ki mbwala ki mpwaka. Film ekote beti te mabiso Linda e pan a beti na film. O melinda mta félicité. OK. Est-ce que yo teki film ya papa na jouer kuna? Est-ce que yebi kutu que papa na jouer kuna parce que film pesi makambu te. OK. Ba retomber nango ezate mabiso Linda ya tourner na Bela. Ba retomber monani. C'est ça. Linda na Davina ba gangisi mokili. Ah, Lindo, les deux sœurs rivales. Yango mo Linda Vandi a reconnaître la valeur ya Madame Belleville. Pendant tout ce temps, j'étais où? En tout cas, voici la meilleure coach, Belinda Kandi, Poutine de l'écriture. Ah non. Oh, le bon, t'es pas suisse à côté où t'es monté. Non, sans polémique. Avant la wana, a outa pe na ba place à batu misusu. Batu na ba sosa mutema te. Avant na HB, à l'époque, il n'a pas tourna. Alors, tout le monde est à Bakouk. Les lois habitent tout le monde est famille Libota. Mais oui. Elle a compris que tout le monde est famille Libota. Voire même à maman la biso si là. Elle est famille Libota. Oh, abanda wapi. SB. Abanda wapi. Et pas Papa Lombe. C'est Lombe. Et pas Papa Lombe bien sûr. Abandi wapi. Première fanatique à Belleville Bosso c'est nani. Première fanatique à Belleville Bosso. C'est maman la biso si la bisalou. OK. Ozomona première fois na Belleville, première bateau babani na Bela. Et ça bango. Tant ozo ya mona mke na lotete na ye. Pourquoi pas Linda pas komisa sou Belleville. Lotete era là. Mais mboko te mona mke na lotete ne na lo meya na ye. OK. Ozomona misusu ba ya mashama menu. Makila minu na ngai. Ya nakobwaka ndamu nakomela mais yo nakobwaka te nakomela nyonso. Tala lelo yo omeli kutu nanu to mobimi ngati. OK. Merci beaucoup Bianca Zanga. Tolali tolamuki tomoni Elvis Yamf. Faut on se le dise à lobi que non. Afana na mama Belleville pas mama Via. Lelo ben silt na bino envers mama Via. Ezo kita madame Belleville. En plus alobi ba dire mo ils ont vraiment kilo toko ya non vraiment na télé te so occasion autant la vidéo wana oko analyser quelque part les kambu mo aloba wana vraiment na tala kete
natala kete po na mona eloka malonga ko bi monoko na été OK beaucoup plus nga na loba valeur à mama via soko yebi yango tozaka moteya mabe OK ozomona via eza parmi ba icône mboka ya tolongola sentiment via za valeur OK nga na koya na kiti na clasher sur ma via c'est ça et ça dépend de l'éducation bateau au moins le bateau ba ozo accès ya manquer madame Belleville. Madame Belleville atalisi biso lelo ba réalité mo bo yango moni mida ye moko avant de reconnaître valeur à Belleville. Il fallait ba kanga malika pour bato belé ba comprendre. OK Ozomona ngai sango na pendeni bien kana couper au nom qui sango malika ko ya wana to ya pande wana biso malika ngai loko na oloba na ndeko na nga Elvis Yamfu moi si ba finga kete OK tikata biso moko basi po tobimisaka makila tobotaka bana tofinganaka après tokobongisa mobali afingaka mwasi te est-ce que en soi boy Elvis aza moto akofinga madame Belleville c'est ça le problème na ofinga ete na otaliseka na logique des choses est-ce que Elvis so tolongoli makambo internet en soi boy est-ce que ça a deux paroles dans le madame Belleville c'est ça le problème mais le lor a courage a monopole ya kofinga madame Belleville pona nini ba polémique entre nous za mutu mo ba clasher sur mutu yango bozu mutu wana ole boloba na mutu wana mais bino boloba mutu wana te makambo wana tout et c'est madame Belleville. Donc mutu musako leti ngabo na koya na clasher sur ma vie ozomona ba retomber na eyelanga te ekite na madame Belleville. C'est ça on a gagné ozomona yango monika mona loba ndeko nanga mobali na pesi yo conseil vie on te jamais OK so na okatisi ebalete koloba mabe ngando te Elvis oza mwana mobali Belleville aza mwana mwasi keba OK keba obika tosala no émission moko boye émission ne bakotisa yango te tokenda nango ye azofinga madame Belleville nga na oloba na madame Sila OK ozomona émission finga yozolo nga na expliquer bato comment madame Belleville OK ozomona a comprendre que na émission na bato bakotya ngo mutu tu azala na biseka moi mobala azala boye te mututu il faut retard ba identité ba mbal misusu lande donc bomona deux fois pour vrai garçon on a loba na yote on a so likamba solo to tande tumdora Chérika est-ce que Chérika ko vanda na kitch aya ba propos oya ye nango oya nango te mais moura oya nango on comprend place baza plateau moko au vrai job ma vandi ba comme calculer Belleville na mona kaleso Belleville na sala bo o pesango no ba nolo bango no ndé na TV tina na ko ba niveau mais des fois ça na facilité a mona kaloka biso ni to komi ndenge moko to na oyo to a mona onka boy na boy suko muto ko Elvis net na momo yo nga na vandeli ya kana ofingi Belleville ya sikeza na ngote alobi il faut ba réclamer kombo ya madame Via na kati ya Belleville donc faut madame Belleville afuta droit d'auteur ya kombo ya madame Via kati na ye wana bene komi il faut ay kata kasi akata monta ya biso monta kombo wana parce bito to tino pa mutu apesa belle vie c'est major OK ozomona na lande mission ya Tony le défendeur na ya prince pour na combo ya belle vie wana Tony le défendeur abi muta pesa combo belle vie wana c'est major Dusadidi akufi pete papa major aza siko yo so ozana poso moni ndete to fandi bona moment oyo o comprendre que na la bena ngate na so le fort na copie éducation o ma belle vazo linga pesa nga e mono linga na kota mais so na va na raisonner na zonga kaka ozo mutoko ona te ya zape après to moni susu fifi miel o azaleki ya mama Via ayo loba na s'adresser na madame Belleville abi bino boza ba innocente batu o nyonso tu bayaka koloba na kombo ya batu na sima mama Belleville baza ba innocent ye moko akosala tout aya na ba vérité lelo te lobi te
akoyaka na ba vérité donc eza scandale ya atali bino trop eloko asika eza te aofinga Belleville ni Belleville afingami te mokili mobimba bika Belleville lesbienne mokili mobimba bika Belleville makolo poussière mokili mobimba bika Belleville asali te mokili mobimba bika Belleville bolata te mokili mobimba bika Belleville alamba kwanga mokili mobimba bika Belleville teka mai mokili mobimba bika Belleville basakani na kimpese ya sika eza te mafinga to seke babimisa déjà ya sika o babo mura kota za na tirika poata nyonso ya sika eza te tozela ya moto répondre za to moni neti ngelo mona lobi boy nazo reconnaître valeur ya mama Via ozomona na koki jamais ko clasher te sur mama Via parce que aza icône mais soki ye miel amoni kaza mieux placé à ridiculiser madame Belleville pona mutu moko asale mission alobi ye mususu ke mabemo to asale erreur mo pona mama Via yo profite kota wana po yo finga Belleville donc c'est que ezaka souhait na yo au moins na suko ndenge nini rekota te mais tellement ozu accès au moni ke OK ça va moment ngo yango yo tant tellement balobi boy ngasuko fona okota la boy to zela yana po muto finga zate muto répondre azate aloba makambo ni oto ezoleka leka eza na bato misu ba fingi récemment awa to répondre bango te eleki ka loko might ye pe soka ye ya sike zate donc soka za ko s'attendre que soka ye to ye le droit de réponse aloba neka ici na ngapesi macha ici na be vida santima ba ici nyonso ya sike zate. Merci beaucoup Bianca Zanga na ebité beaucoup ko kate hémorragie comment ba communicateur tout ya madame Belleville parce que tout ezo le kan internet na yebiso lo boye ezo ndia toujours madame Belleville na yebiso lo moko boye na vandi na rezelo mo boye Mida alobi d'abord Mida félicitations hein en tout cas et le monde Mida alobi c'est très capital malgré toi wanga nyango lisusu ye moko mais là to kata ki déjà Mida alobi nazoloba na ba communicateur nyonso ya mama Sila o ba finga ka Belleville mwana mwasa bato aza innocent afinga mutu te oyo bakokanga ye to na ta osala cagnotte te pona ye ozomona ti lelo ndeko na biso Malika asala ba jour asali kuna ozomona dossier ngo Bianca ekomi compliqué na toyebi ke na parquet ya Gombe babomba mutu te ministre alobaki yango abaki makambo prison eza te makambo na bino bosilana nango kaka na parquet ozomona omona eloko moko boye ya neti $350 balobi mpona Malika wana $350 fait beaucoup wana bana toya mpe na bamama feti ekoko ede bana na elamba mais ekefutama na parquet ya Gombe ya boni nga na te ya mate bafuti yango déjà ipara aza ya libanda odie lobi elobami pe te elobama ndenge nini nde mpe toyoki tomoni mpe tomoni te me toyoki kaka nga mpe namoni na nga te place abimi namoni te yango ndenge aloba nde nini na généraliser biso nyonso ozomona ngai madame Belleville apesa nga suspension abenga nga maye moko omoni a partir ya lelo kotanga kombo na ngai te soko kotanga kombo na nga sala nga promotion ya film bondela mpo na nga me mpona kofinga mutu na kombo na nga komeka te siko navandi atalisinga Bianca kotala komimona yo to wana makasi mona mobangi ya mama naza na nsima Julia siko lelo soki ngai nasala eloko moko bo eke bakangi nga madame Belleville aye te famille boto et soutenir ngati ya faute eza ya nani pour moi na mwasa bato aza clair alobi ngai na puye bino na bengi bino boyepe mpo abenga mutu te biso nde to bato toya abina bengi bino te me bino moko boye ko soutenir ngai boye ki jale le pa na nga mais na komba bato te na monoko soki bokoloba bosala nga beaucoup plus promotion ya film na nga parce que naza na biloko ebele oyo bino bokolobela nga ya valeur le passé présent mais oui abina za makambo ebele oyo bino lelo bokobetela nga sete et non na ba insulte ozomona récemment to na vai na tene ofinga mama Sila po ani na ofinga po na nini nayebi comment nayebi vie na été c'est ça ata kuso na yebaki vie na ye oyo tolobaki se eleki déjà tokota année ya sika 2025 Bianca biso eza ve
Julia tala na bana likamba soloko na na ta calculer te aussi longtemps la lingi na zaka na famille libota aussi longtemps na zo reconnaître ka valeur à belle vie na na komba mutu na monoko te. OK, bon bien. Ozomona parce que na reconnaître loko mo boy mi ngaka mutazoni singa mide osoki mide wanga ni maloba ne video eza mide lobi bien abi bato nyonso bafingaka belle vie sans cause. Soki bakangi bino naza na temps ovanda na kiti la sa cagnotte. OK. Ete yomba moko. Ya. Bongo siko madame Bellevue abetaka nini babenga ngoni c'était à chaque fois. La famille bota sila wana azande konanga. Sila azande konanga. Sila azande konanga. Est-ce que c'est vrai lo babo parce que babi yende mtatinda rabino? Na yebiso Julia. Apia bino bambo zana lobana zana yebisao depuis la vandi yebisa ngai na clasher sur nani te to beta vraiment lisolo normal parce que monsieur a lisolo hein non yebisa yo to ozomona mais na kala boto sola beauté ya na tout abordé parce que ba matière eza OK ozomona mais na oyate par rapport na vandi na tali ngabité soki côté kuna ba encourager parce que tout le monde a kuna ya mopena ba dédicace les kaka. Mais pas Madame Bellevue. Et pas Madame Bellevue au Mekate. On a telle mission ya tonton Yam Siame, tonton Nabiso na fait simboté. Na telle mission na yé na ba commentaire, ba tu belé la famille libota. Ota ke no ba finga te boya ka tonton au sali plateau bien. Ça l'émission normale, tika ba komba bato ko finga te et tout ba pesa ka conseil. Ba pesa juste conseil. Non, soki bato balobaka ke émission ya Johnny Chakalana esami na ndenga mabe ezaka kimutea mabe. Moi j'étais là oui. OK. Ozaki sur place. Ezaki wana émission vraiment ezaki nango normal. Ezaki normal atunaki ba komba bandeko na ye. On a tiré photo o nani atangi oza mams o nani a Bellevue o nani Milo. Ataki ba o nani Yani Mosi. Agia kutu soki balobi kutu na polémique peut-être na Yani Mosi. Pour aloba kine habite côté na série à rubrique na biso ozomona soki bazongi vraiment émission na ba comprendre non pas une rubrique soso pas zakana oh bon on a qui tenga mona soso donc a tie photo ma madame Sila après on a tie sous photo soso ah ataki soso ya solo ya Johnny abi oh mais wana madame Sila après on oh mais oh soso on est Johnny créer les bien Johnny ba problème quelque part tel be bon tina wana na monete wana na lalaki ah bien na lalaki OK osomona ngai lo na loba ndeti ndeko na ngai ya mwasi ya gola ndeko na nga mobali Zuma. OK. Ndeko na nga ya mwasi Tendresse. Ndeko na nga Elvis Yamfu. Ndeko na nga Barezi. Totala ka place ni to linga to cha lokolo. Totale loko ni to yo linga to lo bango na TV. OK. Ozomona obike bango babanga te bakota ka trop na ba vie privée ya batu. Ozomona bayaka trop na ba vie privée ya batu do bayaka bango kota na ba vie privée ozo finga tala net Elvis ozo ko finga madame Bellevue na rage nyonso ozo ko finga mwana mwasi ozo kota na ba propos moko boy mais lelo ko ke pola na parquet ozomona ata soki famille que ya mais même sous papa non na maman no ba ko vana ba regretter est-ce que musala maman na bisa mobala ke no sala ya mo atangeli ya ngoyo ya to luka succès te succès au moins to luka succès to komi yeba te to banani ndeke c'est que pardon na couper non c'est que kokangisa ya Malka était yo nde bakangisa ki était quelque part non ngai côté yanga ou pas pour ça bakainga pe na famille nanga ozomona nana nga pe lelo na ya ata ko tseka na tseke ya nango nana nga pe lelo na nga pe na ko teka bo e pesi nga pe ata desa na futi pe na parquet po na zanga ngote na nango siko na oluka na risque te susu mbongo wana madame Bellevue ko pesa na miata miliki susu mbongo wana ko sala nga na sate lelo na nga bo na ke futa na parquet ya mutu na nga yoka te eloko le kitika na desate ya na oyebiso eloko le kitika Bellevue kuta na mbongo boya ba problème e bongo nga na eloko te na débrouiller simple débrouillard ce qu'on a yoka te Julia tane ba mima manike likolo na lo banalo l'état muninga no te ala wiga na pongi boye na yebiso tala mane wana la mukina sengla blessu ki tentire pourquoi ba ko kanga batuka na tongo
kasi batala nde olamuka na ntongo ofinga affaire yango ya mystique nini ya boluka bapeignoir boluka bilamba kolalela manike bakanga ngai na peignoir manike bakanga ngai na peignoir kasi mosa propre ti ya ofinga manike ya lo c'est pas bien ya kitoko te nga Elvis omoni nga Elvis toyebi se mwana mobali akoya na bapropos ya ye nango te soko olandeli bango omonake tala Lekechu ezomona esika Lekechu afiki belle vie je pense pas pourquoi mais Lekechu balobaka ozomona akoya te ayebi valeur ya belle vie yango naloba babiloko moboyi Lekechu azongise na plateau abinga nasala badescente trop na belle vie natikala omona likambo basani wana te belle vie ya basani ozomona mais yango naza koinsiste kaka Lekechu matie na pake yo omona boye na plateau oko comprendre te mais moto nga na ye napesa matière epa na ye aboya na ye zala motu Julia malika leli na parke pardon nasengi Davina te na mobali na ye nazoyebisa yo leka aza moninga na yo te nga bianka na teyami na silami merci beaucoup toshite la question oyo nayebi te tokopesa barezi banza raison ou pas ya roya oloba na biso lelo so madame Sila na madame Bellevie bapanzana eza grâce ya nani ya collaborateur ya Sila Bisalo yenda sala kena bapanzana po Bellevie ndo linga ete depesa mwa nungu barezi abiso collaborateur ya Sila nani te o eza médiatique mututu batanga komboni na facilité te alobi collaborateur ya Sila banoyoka te na Bellevie yango nde esala vraiment que non bapanzana madame Sila madame Bellevie bapanzana ya omoi babaresi yango omoi munoko ekoma mokie mabunde ya monene munoko ekangama na oloba no yango tala sante te libumu eyaka kodo munoko mabunde eyaka mabo munoko ekangama ekwa biloba eza malamu te ozomona eza malamu te ndeti Bellevie akoki kokowela nini na Sila collaborateur yango nani oyo lelo akoki kopanza bango ozomona eza likambo ya gloire nayebisa yo ntango nzambe asalaka sata asala ebogare asala na bacritère tout apesi mama makambo nyonso tu nzambe mpe akoma opesi mama balesa ale satana abimisa mpe manioka no na ndenge lokuta satana asala boye mais adversaire ya nzambe eza nani Satan merci monsieur Sili natalisi bato te yango nalobi adversaire ya nzambe eza nani Satan lelo adversaire ya maa Bellevie eza nani maa Sila te parla maa Sila aza Satan yango soki eloko natalisi yo il faut koyebaka Bellevie aza nzambe na mokili ya Belard akangela mutu motema te alobi Sila azala azali Thérèse azala azali mutu boye ezala azali mutu boye ezala azali ekumani ezala azali ozomona badiversaire nde lelo eza banani bato abimisaki na mokili na ye yango omoni ake asali mokili ya famille libota oyo biso tosali nini baange ne baange Mikael baange Gabriel oye oui yango omoni eloko kaka nalobi bato na ndako babivement en tout cas mwana suka o bien parler adversaire ya nzambe ezaka Satan lelo moi bandeko na biso mingi bakomi bapede mingi bakomi ba deux fois mingi bakomi ba trois fois ba quatre fois ozomona à partir ya wana abina okufa nga moko te fona kufa na bato ebele yango omoni mopanzi wana soki olandeli oma ba deux fois baza kuna banani baza kuna tobenga ni Sodome na Gomorrhe ya bino ka bato boyeba yango bakuku na Bible bazala bato mabe soki otangi histoire ya bakuku na Bible nzambe ateya biso bakombo elandaka yango so olingi opesa mwana no ndoyi yeba source ya kombo ya mwana na napesa ndoyi. Ok, merci beaucoup mwana suka famille Bota Bianca Zanga quelques mots na batutu balandi biso na GI télévision na mwana suka famille Bota vraiment en tout cas merci beaucoup na batutu o basepelaka na nganga pe na sepelaka na bino donc olesa
Zamba Versa, c'est Odette Lessa, maman la Leslie, merci à Majos Lessa, merci à Niki Lessa, merci à Mifi Lessa, Moté Maya Papi, un grand merci aussi na Mamita Dina, merci à la maman chérie, moi aussi, maman José Loussadisu, maman Claudine Bokato, la maman Chantal Moukendi, la grande H. Ma famille, Botatara, Bapi, déjà, ils ont réclamé, surtout Irène Kialuta, Moté Maréchal, Nali Kialuta, Chélie Kialuta, et Patricia Branco, agent César Manko, d'âge de Banda de Tirkilo, on a tiré Paris. Rosemary Gazawa, vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Bianca. Merci à tout le monde partout à travers le monde. Dans moi, na Souka et puis na GI Télévision. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous s'abonnez. En pagaille, en désordre, de tout l'année prochaine, Manabino. Bye bye. Et Ezo.